Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Coucou la famille, bonjour à tout le monde. Bonjour la famille. J'espère que tout va bien dans votre famille. Bande Kunangai, voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Shalom, 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 naba homme de Dieu. Ba chantre de l'éternel. Ba shalom, bisika, bisubino. Boboto bondeko. Nakati ya mabota na bino. Vraiment que Dieu vous bénisse. Zambé a pambola bino. Et puis tolobi, ba salam alaikum. Na bande konamso ba musulman. Matondo na ba kimbangiste. Tout tendance confondue. Bisika, bisubino. Bambote ebele. To pesipe kuna na bande konamso ba témoin de Jéhovah. Néo apostolique. Armée d'Isali. Église ya MMA. En tout cas, to pesi batu nyonso. Oh, ba mour, soki ba église nyonso na kati ya mokili bambote na bino. Bande konanga na ye na sango ya pasi. Sango ya mawa. Bande konanga. Soki kozwa mwa kopa ti, kopa café. Maye zanga te. Eza pe problème te na émission oyo. Eza émission ya mawa. Bon, na kosenga mabo partager yango makasi. Et puis, na kolinga na kosalela yango live. Parce que boko mata. Baninga na ngai ya ba page. Baninga na ngai ya ba YouTube. Bon, mekana nuko analyser lisolo oyo. Parce que ezali pasi na mawa. Alors, bande konanga like émission partager. Bandeko likam na yeli bino moko boyebi o ezalaka nango kaka nazoka ba 30 ba 35 minutes, ça dépend quand ndenge nini nzambe akopesa ngai makasi, mais live to mimakango moi mulai. En tout cas bandeko nanga eza sango ya pasi vraiment na simbi motema nanga, na simbi mabele nanga ya bomama. Bandeko esali ngai pasi kotala ndeko mwasi toza na lisolo ya ndeko na biso couple Siatula na mwasi na ye Jetu. Bandeko bo partager, to banda ko balancer moi ba photo. Toza na likambo ya couple oyo. Couple ya Siatula na mwasi na ye Jetu. Esika zali aza ko skota ba prière pona lisolo oyo ebeta mate. Couple ya ngoyo ya Siatula na mwasi na ye Jetu. Voilà, toza na ba photo toza ko balancer ndeko mwasi yeyo na Siatula. Bandeko bo tala na bo kebi nyonso. Ndeko mwasi yeyo na Siatula. Lisolo na bango esili kokweya. Esi ekweya ki me bandeko nanga bino mo boyebi. Tozwaka mwa temps ya koyeba ndenge nini ya kolekisa yango. Ndeko na biso oyo apesi lisolo azali leki propre ya Mowei. Mowei kombo na ye, je crois si je ne me trompe pas, Papa Sami. Papa Sami paix à son âme. Papa Sami asili kokufa. Leki na ye azali vraiment na pasi. Leki na ye azalaki ancien joueur na ya munene na kati ya Angola. Alors bandeko nanga bo partager lisolo. Eza lisolo ya pasi ya Papa Sami. Oyo Papa Sami na kobetela bino. Me na kosenga bolimbisi makasi. Na salaka yango penza te. Me lisolo oyo. Na grandeur a lisolo oyo. Na ndenge toyebeli Siatula. Ekozala bien na tia voice ya ndeko mobali. Alors que toyokana ki na tia te. Me na ko tia yango parce que ye mutu a perdre yaya na ye. Akobanga mutu te. Akobanga eloko te. Parce que makambu Jetu asala. Eza makambu ya mabe. Oyo ngai nazo condamné yango na mwasi nyonso. Eza makambu ya malamu te. Bande konanga parce que Siatula azali pasteur te. Pona bokoma na niveau wana. Bande konanga mema bino na niveau conclusion. Mikolo na komi ndenge wana avant na kota na développement. Makambu mwana mwasi o Jetu asala na mokili bande konangai e bomba na balobi e mabe bomba naka e wumelaka mebimaka kaka. Lelo mabe ya Jetu ebimi. Jetu je m'en fous na oyo sala. Mais oyo sali bana oyo boti. Misatu na Papa Sami. E sili kolekela ngai. Bandeko lelo Papa Sami akufi. Boyo kalisolo na bokebi nyonso. Avant na tshela bino audio ya ndeko mobali. Na kotia mo mingi te bandeko nanga. Mais toko tala ndenge ni ekokendele. Mais ndeko limbisa parce que na kokite na lata lisolo ya somo boye. Na lingi batu ba yeba kezali lisolo ya solo. Pona ngana yela kabino masolo ya solo. Bandeko nanga boyo kalikambu.
jetu oyo bozomona mwasi ya siatula basi bawumeli na siatula basi basali pe ba 15 ans ba 17 ans bawumeli lisolo evanda emelama melelo papa Sami akufi nazolakisa bino nanu papa Sami jetu tala mobali na yo yeyo mobali abala jetu yeyo bandeko na ngai mobali oyo kombo na ye papa Sami na telema nalakisa bino na bokebi nyonso bobanga te na kokota live na lisolo yo pona eza somo ba like na bino nde ekokotisa nga live pe na kotiela bino ba audio ebele na kotiela bino ka audio suko ya mukie mais soki bo partager mission etalami eningisi na koyela bino ba audio bandeko yango mobali ya mama jetu yeyo mobali ya mama jetu yeyo mobali aza mabe mobali oyo bozomona aza na morgue bazokunda ye semaine oyo bien semaine ezoya mobali oyo aza na morgue na Strasbourg soki wa bandeko na France kaka tata na biso Sami mobali kitoko boye papa basi bazoluka mibali papa oyebaki live together te yango tanga na lobaka boya na live together bookanisa mwa maseki botala papa na biso akufi pona nini botuna papa Sami akufi papa Sami oyo asili kokufa mobali ya mama jetu. J'espère que jetu oyo akozala pe mukolo na ngai parce que papa Sami akufi na âge ya 64 ans soki babalanaki différence à 4 ans ou bien différence à 5 ans ça dépend na yebi nde babalanaki te bandeko. Donc papa Sami oyo mobali ya mama jetu tobengoka mama po topesa respect mobali ya jetu oyo mwasi ya siatula bandeko nanga boyoka lisolo mokilo etondi makambo ba mosinzo jetu mwasi ya mosinzo mwasi ya mabe bozo bandeko nanga nde bomona kaye wana bandeko ya théâtre bo partager mission siatula balandoki jetu azaki na mobali na ye papa Sami avandaki ne na Allemagne azaki na famille moko eyebanaki ndeko na mobali abetaka bale ayebana na ndeka ya kosakana te bozo comprendre ndeko na ye azalaki lokola Messi na bango na kati ya Angola jetu ye moko alingaka mibali bandeko nanga azwa mobali ya bato alingi mobali aye kolinga mobali wana ayakaka mwa banzinga boye na Allemagne ndeka ezalaka kosomba ombia boye ye wana akekutana na papa Sami ya bato afanda na ye na Allemagne asala alinga ye jetu alingaka mibali meme siatula na oyebisa bino yongo alinga siatula oyo azanga na kisa kolinga mibali toyebi te mama oza mabe oza malamu te mama bongola motema ake kolinga papa Sami pe asona papa Sami akufi aza na morgue nde na obetela bino lisolo boye nazotanga komba papa Sami aza na ndako ya malili bolaike mission bo partager yango na yeli bino be na teni ya kolala boye kolamuka mbala moko na koteli bino émission alingi papa Sami asali nyonso babalani amemi papa Sami na France place ya banda ko vanda mboka na nazo kolinga kotanga komo na ngote zo bima lokola nazo soki Strasbourg ezaka na France boyo kangole msuna ba audio oyo ya siko oyo la msusu na asia bandeko nanga mema papa kuna nzamba benir bango na bana misatu ya mibali abenir bango na bana misatu ya mibali bandeko nanga babokolaka bana mama jetu alinga loyenge ye akendeke kaka Paris alongwaka kuna akendeke Paris kosala loyenge atiki papa Sami na ndaku mobali moko kimia mobali moko boboto yango pe bandeko mibali moko so bazo beta bino bazo tia bino loyenge basala bino basi bolinga mibali ya boboto te papa Sami pe asona mobali boboto ya kendekene na Paris kosala loyenge na ba camarade akomaka na place akomelaka na Paris kuna siatula ayaka kuna na mwasi na ye
mwasi na ye siatula zaka na ye n'époque wana soki camerounaise soki colonie ni siatula zaka na mwana mwasi sikoyo siatula yaka na place jetu akomelaka place jetu akomelaka mwasi wana zalaki femme seule mes camarades ya jetu zalaki femme seule entre temps siatula yaka wana na camarade na ye oya bala siatula bandeko bofongola matoi mwana mwasi wana ya femme seule wana abimaka pena siatula donc abetaka camarade na ye mosinzo na siatula donc ye pe ayebi yango era yaka wana bakobenga siatula mo siatula ye moko mo pe siatula ye na mwasi na ye me mwana mwasi wana betaka camarade ne mosinzo me azakaka camarade na ye bandeko elongwe wana ye pe jetu ayaka wana aza spécialiste kotia mibali matoi akomi kofina siatula lisu finaka siatula lisu siatula pe akwei na jetu siatula komi na basi boni abadi kobima na ex na ye na camarade ya jetu na jetu siatula bandi kobeta bango magoda lokola jetu azalaka lombe ayebi place asimba biloko na ye aye ko désarmer siatula mwasi wana libale kufi oyo camarade na ye bapanzani jetu baswana na camarade na ye o simba bawelela siatula bandeko nanga esala somo wana papa Sami avandika kuna na kote azalaka azoyoka basoupçon me papa boboto eleki eza pe caractéristique mingi ya bangolais mibali mingi ya bangolais bazalaka très doux bandeko na ngai papa Sami azoba mama jetu makambo nazoyoka kama parce que camarade ya jetu abengi papa Sami tala mwasi na awa akomi kobima na siatula papa Sami alobi mais ye yebisaka ngai yo nde mutu obimaka na siatula te ekomi so ndenge nini ya bima na siatula pona ye ayebisaka nga ke yo désert obimaka na mobali ya camarade na yo donc ye pe lisusu ezwi ye alobi bandeko na nga jetu kozongaki na mobali opesi mbwa boyi jetu akanga abimi asala tu abimisa ndako lokwa panda osala asaka ba commerce banini ba mwasi boka ningana abimisa ndako na Paris ye wana kima papa Sami sundola papa Sami mema na bana na ye misatu na Paris wow mwana na liboso na ba wana zalaka déjà moi ba 12 ans pas zalaka na mwana moko déjà ba 12 ans ba 7 ans na 4 ans bandeko mwana 12 ans ya 7 ans na 4 ans na ba wana bomba mabe si mwana na 12 ans na siatula banda osimba te aloba kaka mama tolingi tato te papa tolingi tato te zongisa biso epa tata na biso pona jetu tanga kota ki boyebi babala na siatula te siatula kimi kuna baye bazwi ndaku bakoti na siatula bavanda mwana liboso mutungisi papa Sami a récupéré mwana liboso ye atikali na bana mibale na ndaku na siatula bandeko nanga kovanda bavandi na siatula monike sikoyo siatula lingi na ye bana jetu te ban mwana ya 7 ans na 4 ans siatula lobi bana wana baza na kindoki siatula lobi bana wana baza na kindoki babandi komelisa bana wana bamaye babandi kokotisa bango bagenio bana mwana ya 4 ans na 7 ans yaya laïke mission partagée communauté oeza mabe siatula éducateur à masse lokuta oyo elekaka na bandaku na bango toyeba te bandeko lisolo ezopesanga pasi na mawa esali ndenge wana bandeko na ngai siatula nyokoli bana wana balalisa bango na bakarton balalisa bango boye sango ezokende pe pa tata na bango
papa pe kuna mutu ebandi odoka bandeko papa komaki ti kolala libanda komi kotelengana azoyeba ata kende wapi Siatula telemeli bana wana yena mwasi ne jetu lokola jetu aye kozwa bazemi na Siatula abandi akomi na bazemi na ye Siatula lobi bana na ye bakobotama na bana bandoki na kati ya ndako te Siatula obosani kende jetu ndoki tamsu yo moko poza na kindoki pone za normal toza papa moboti yo moko pe Siatula ozana bana yo botaki libanda yo yena bana na yo lobi bana na yo balingi ba ya wana bondeko boyo ka Siatula lobi na jetu bana na ye balingi ba ya wana fo bana wana ba bima akosangisa ye na bana na ye te bana jetu baza na kindoki jetu pe ndima ole jetu azwa train azwa bana na ye mibale wana tikalaki na bango pona moko a 12 ans kendaka déjà pa papa jetu akomi na papier ala asimbisi bana akotisi bango na train alobi na bakita alobi na oya 7 ans boko kita na station tel akotisi bango mtu mo bazalaki ka wana ifsie telelanga bana oyo tata na bango azozwa bango na station abenga tata na bango te tata mutu wana pe ya gentil akoti na bana wana bakomi na station boye pas même numéro ya téléphone. Je crois comment qu'il numéro de téléphone à tata wana. Allez, banana, mais abengi était a combien numéro de téléphone, ya tata wana na adresse à bana wana, koti sa bana na train, bana ba komi na epa ya tata et soki na boyo ka ville ngo. Bana ba kita wana, bana papa wana bila azwaki bango, ye fala le kanana e. Akitisi bango wana ebi ke tata bango ozwa bango. Abengi pe na téléphone te alo ba ke papa na sana bana na yo. Ye moko abaki papa na bango ya kozwa pa mutu wana pa leki na eti bana na mwana 7 ans ya 4 ans bakita wana bazotelenga na boy ba mindele bakomi kotala tala bango oh bano bo wuchu wapi oh on cherche notre papa oh le numéro de téléphone est là ba mindele pe babengi ba nani te babengi papa te mbala moko basali nini babengi police aye wana batu bakomi koya wana bandeko coïncidence ezala kaka papa na bango pa zoya kozwa train amona boye pe batu oh bana moko boye curiosité tabo oh mais bana na ngai papa bandi kolela police wana zaki gentil azwi bana apesi ye mais atindi assistant social akomi kolandela papa wana mwana oyo azalaka ya mibale babotola ye na assistant social ya liboso aza na prison pona bana bakoli siko jetu abwaka bana jetu abengaka bana te akipaka bana te papa pe mutu edokaki bandeko nanga akomaki lokola alala libanda asala boye donc bandeko mobulu mwana liboso akoti na makambo ya mabe ya mibale babotola iti lelo na assistance sociale akenda ya misatu nde atikalaka na papa na bango azaka kolanda papa ye wana mutu aza lelo so na 17 ans soki agene bandeko eske bozoka makambo ya boye eleka na ndako ya Siatula dona miniti oyo papa ya abota na jetu bana vie Sami akufi aza na kati ya morgue ndeko vie Sami bolimbisi jetu aza na masasa kobeto te Siatula aza na munduki ya kotire yo te na kotia li conversation to solo ki na yo na kotia ngo nanu ndambu soki batu ba partager émission oyo ekei nde place na koya kotia ngo nyonso parce que eza sérieux papa Sami na kati ya morgue bozomona papa oyo est-ce que mobali oyo azaki mabe mobali oyo avanda na Allemagne na bat bangole bauti Allemagne baye kuna bazolela papa Sami babi papa Sami ovandaki na biso na Allemagne tozaki na biso bien papa Sami akufi na âge ya 64 ans akufi ndenge nini bandeko akoma ipe kobela banda mwasi akenda azwaka isu mwasi te akoma komona basi nyonso problème te basi nyonso bazalaka bajetu te
basi nyonso baza bala danoise te mwasi na mwasi aza na makambo na ye papa alapa basi azokende ka na nzela boye ayoka akome na problème à cœur ebanda kosupporte su te akome na nzela boye akwei amivandisi azokoka su kotambola te AVC esali ya makasi azotala kaka boye bana moko bandibu baye vie tomona kaleka kawa babengi ambulance papa moko ya congolais aleki babi vie Sami ndenge nini boye vie Sami azotala kaka ale papa wana boka papa congolais papa congolais olie aloba pe ye pa benga ambulance ou bien za na vie Sami abi na vie Sami po vie Sami oyoka aoloba pe ndamu mais nzoto nyonso elembi abi vie Sami nakezwa kisi na rande nakezwa kisi na pharmacie vie Sami no ya bongo na yo otala kana yo vie Sami lobi bana bandibu balekaki ababengi ambulance abi vie na oya kasikoyo est-ce que ezalaka kisi na pharmacie kopola te papa ake na pharmacie azwi pe kisi na ye kozonga azozonga ambulance eyaka te eye ezwi vie Sami eke na ye na hôpital vie Sami akomeki mwa kosala mwa force muke mais pas ekotaki cœur na ye ezalaki penza endommagé motema ekatani na munoko na ye kaka j'ai tout komba j'ai tout bando bien soki Clarisse bon yoka wana ba audio kota suka soki côté mona ba benga ka ye Clarisse côté boye ba benga j'ai tout na kombo ba changea alongola komba Clarisse je crois a commis ça j'ai tout amiso a bois kabana mwana suka yebi j'ai tout te ayebi na ye j'ai tout te ke mama na ye j'ai tout bande lisolo boye penza ekoko leka epa ya siatula papa moboti lelo j'ai tout avandaka na bana ya siatula bota libanda donc abota na mwasi mususu na oyo baboti na ye mais j'ai tout bana na ye na ndaku bazate nyonso pona nini olakisa mokili ke yo za na libala ngai na bala te j'ai tout olalaka na esengo te. Moi je ne peux pas dormir en paix tant que moi brebis nanga moko azali banda te j'ai tout a motema makasi bande wabola na boke binyonso na ochela skobino moi audio moi ndamba audio papa bolimbisi makasi il fallait tocha audio tokotika makambo boyete fo batu ba yoka ke femme oya zoloba leki propre ya papa Sami mama moko tata moko bande ko eza somo eza pasi na mawa mwana mwasi o jetu ye yo botala nazo yeba te surtout na photo suka jetu na ebite bote ni nango penza yo zala ngo pe na yo pesi atulango bote ni jetu azala ngo jetu yo penza jetu ye oyo jetu oyo kindoki basangisa kindoki bango mibale bandoki bino nde bandoki siko siatula ndenga zaboy na papa Sami na ndenga bogar botala papa Sami j'ai tout kolokate j'ai tout ozora mibali na kisi pone longi na oma migugu wana na ndimite j'ai tout yo okoki kozwa mobali lokwa siatula na ndimite kozwa mobali lokwa papa Sami non j'ai tout na kisi zela kisi no ko pola un jour mu okokufa koleka liwa ya papa Sami kozala malamu motema mabe na kati ya communauté yango wana basi bozo tulaka botula pena bien na bandolo bana mibali bana raison banyokola rabino bo mitema mabe koma yo sana mobali no na kati ya ndako na papa Sami okina kolula siatula poanye okotika siatula na base na mwasi na yanda kute na camarade na yo wana bandeko komela bino na ye wana ba mitema mabe bobetaka baninga ba mosinzo tengu jete okaka masola mosinzo na motema no isala kaundeni te na préféré mwasi o azangaki mobali abetata mosinzo
mais yo te ozaki na mobali boboti bana misato, cela veut dire que magode bande obetama bien bandeko boyoka bolaike bandeko sob ndeko mobali en tout cas bolimbisi Romona ya na ba Facebook wana azo fêter ba anniversaire na ebo comme il est mado nanyo j'ai tout voilà j'ai tout comme j'ai tout j'ai tout na mona qui est moi ça c'est tout là voilà normalement na kogo sala ngote mais bon eza o asali biso fasi quoi grand frère ujokufa eza teke bazo tuka ye bazo tala nini mais yende fo ayeba ke mabe oyo asala mabe oyo asala bakozo msile pe mabe malgré tout nzambe ye moko mtafutaka bato oyo eza nango nde na bomoto ya nde eza na bomoto boye donc ye mpe asantiki nano mpe mwa ndambo ya nino quoi voilà donc mwana mwasi wana akamata azalaki na libala awa mwana mwasi ake na Paris libala awa donc abomi libala azalaki na libala awa na mboka nini mpona ke Paris na ville Strasbourg. Ok. Strasbourg. Jaine Strasbourg, allez Kikou. Voilà. Moi si ndoka balinga na tjana setula. Asola na setula. Voilà. Souvent asola setula. Setula na ibaki ndenge nini? Ibaki pipa ya belle-sœur na biso moko. Pas belle-sœur na biso moko baza na belle vie. La belle ville, hein? La belle ville na Paris. Soya komela wana. Ye sikoyo aye kolinga aye ba ngombe kesatu ya kina mwasi mo katala kiwana mwasa na bada imuta makambo ale a mwasa na suka za ki master ya pa ya bana okomela pa ya bana okomela mwasa na bana za imuta makambo akanga ki so masa na ye abotoli buninga na ya bimi ya bana bimana na satulu je comprends. Pas hier, moi, j'ai tout en eau comme là. Si yo, j'ai tout ce que j'ai beau là. Massa wana, ibina ni fille wana. Pano fan na belle fille wana. Désormais, je suis à Botoli Susu. Donc, ça tout la commune à Basibi, Misa, tu as bien Basibi Saka, Nanda, comme on voit, pas de problème. Ok. Yesikoyo tini ba memie na mariage alors tant ba ngana setula mwana mwasi wana atikala kina bana mibale atwaki bana mibale azali na banguna no bana misato moko setula abc ke ndenge na komona boye no linga bana wana te anolinga bana wana te asalisa bana wana ba carême bana bandoki tout ça wana bana ya jetu ou bien ya moi aloti bon voilà loti bandoto banini ayo ko sa to bana bandoki tout ça pour moi si na bengana bana azo sa bango pa papa na bango papa na bango nde yaya nao ja frère na ngai okay wa ndenge to ba ko azana moga kufi ja frère na ngai siko yo lo bakaki ja frère na nani mutu wana akufi grafe na ye somo ba beta bale na Luanda beta bale donc yemo bale na wana beta bale na Luanda ngai na beta bale yo beta bale na Luanda voilà o akufi grand frère na yo mais siko grand frère na yo ko akufi okoka pe kotinda photo na ye bon nani parle otini lo photo te to tia photo papa lisolo matière makasi boye pe ya sona matière makasi ça bien mama moi mosu yo sikoyo zana poser sous question nani yende moi ça c'est tout là na ye jeto ayemo ndakima ki grand frère abengana ki était yemo ndakima ki grand frère on a akelingasia tout là kuna lingasia tula okay kuna lingasia tula akamati pena bana abengani bana mibale kutu atie bango na train
a commis un papier et arrive à quitter l'espace où on a libéré papa de banque. Moi, on a 4 ans, moi, on a 7 ans. Bana mibali. Donc, à bois qui banako, pour la siatoula. Pour la siatoula, quoi. À bois qui bana, bana bakitina terre, la biswawa. Mbila moni bango, bana bazo trengale. Atali bazala papier dans le numéro, babengi boye. Grand frère n'a pas juste à côté. Non, les la chance. Romona, aïe, oh nini, bana ba wuti nini, amata be bana naïe. Akibali doit arriver dans 100 000 à PCP banaïe. Tout ça, éviter ce qui a le balaki nini. PC bana, donc n'importe ce bana bana baye pour souffrance. Là on s'en a tétini, tu vois le grand frère à la morgue. C'est comme un grand frère à AVC ou bien ni? Non, AVC, comme si je vous moni, bazan a n'engue na ba, on se mona, ne de mona ba kocha. Donc, moi, c'est ma il y a beaucoup de maladie, il y a monté, il y a qu'un opéra qui est, il a pas dit la coma pendant 2 semaines, à Tindenge, à Yokufa. Ok. Oh. C'est comme bana batika na ba ajini. Sikoyo bana. Bana sikoyo tellement papa azali suna ba moyente parce ngana bango tuza mwa musika. Papa azali suna moyente papa sikoyo onde musuma no manipuler azobombela ngaba makambo. Bana sikoyo moko neto fa be mwana moko akoti na za la prison. Mwana j'ai pas na prison. Mwana moko a plaça mwana munda mobali yende mutaza en vie yende mutunza mazosunga moi muke puis bagnaye sikoyo azo sala ye pe mutano soutenir les grands frères d'abord soutenir les grands frères mwana na bado sala na ye tout ça mais c'est pas dans ba koli parce que yo lobile ba tiré bango bazali na ba 4 ans na ba 7 ans oui kasi mwana mo asali 17 ans. Oui, mon qui a 4 ans. Ah, bah, où est le Siatoula alors? Mais où est le pas la Misatu? La Siatoula. La Siatoula, pas la Misatu. Ok. Donc, depuis 2016, hein? Ah. 2006, je crois. 16. Comme la la Misatu. Tout le monde. Oh. Tout le monde. Donc, il faut que la bête là qui a mon moutou, mon boulet, moutouana. Zela boze. Oh. Yeka mutu na biso ka ya ba YouTube. Voilà. Na suki wana. Après ça, vous likez, vous partagez, vous continuez suite à betela ki yango nani, mutu angwa sali nini, alors que makambo eza somo. Il n'y a pas de parti pris. Vous likez. Na suki wana. Na vous ya ko continuer, vous découvrir. Donc, ndenge zawana papa Sami azana morgue. Papa Sami azana morgue bande konanga. Oyo nyoso aza YouTubers. Azana besoin ya photo ya papa Sami. Obengi nga na otinde lao. Ou bien au katiango na miniature. Ou bien au katiango nde na ola ki saboye. Au che stop au kati. C'est pas grave. Kati na yo. Parce que ça makambi ya somo. Na lingi bo matisa papa oyo na miniature. Bandeko babolingo bandeko basi mobali balobi ku diansusu ku diamaki ndeko mobali oyo nyoso abalaka mwasi folinga bana mwasi wana yango pe to senga ndenge moko na ba mama obali mobali azana bana folinga bana na ye oyebi nani akoyede ote jetu ndenge olalaka wana ozana valeur moko te parce que ozana mwana azana prison soki mwana no akoti na prison na buzoba na yo moko ozana valeur te mais soki akoti na prison na buzoba na ye wana ekomi makaka diaka mwana mususu ya yo aza placé mwana mususu ya yo azo se débrouiller lelo papa na ye akufi pe aza mwana moko azo débrouiller azaka na ba 19 ba soki 17 so ba âge mama jetu zongisa motema sima toye ko fingo te toye ko tuka yo te mais toye ko loba na yo
tala sima zonga mutu bazomata bazolanda ba live ezomata ezokitake makambo bana makambo na biso ba couple ya ba papa na mama tokotisaka bana te siatula ya kolota ke bana no bana kindoki siatula mwana njili mwana banjili bandoki baza kuna ye moko akoli mpe na kindoki ndenge longa siatulaka ezaka bongo efinani ndenge wana oza sira aza na kindoki te soit bino mbale bwana kindoki bana bozala bango na ndako baza bandoki yango bana ba angelu bobengana ye bango na ndako eza normalité ngai nde naza bolingi bana na ngai te encore ngai yo 7 enfants 7 papa oboyi bana na ngai yo babotami na 7 enfants et 7 pères tu sors de ma maison oui tu sors tu aimes mes enfants, moi aussi je t'aime. Voilà. Bongonde. So na bota mai kitoko mibali bali nganga na bota na seti papa. Bongo mabeza. Longo mabete. Voilà. Na suki wana. Je tout osali makama minene. Bande ko bo laike mission. Donc au koti kaka o laike. Vous allez partager au minimum. Non, ya oche la bino ba audience. A bon attendant, sali boko yoka e belé a jetuna si atula. Et tondi na kati ya téléphone. Tale belé. Na YouTubers o na go banga te. Soko ofinga ngo finginga, so finga no kutunga. Makolomba be, para fifi, kinyaka lala. La na ko cha na o ba benga ki ba boy ko leksali solo. Papa Sami azana morgue. Bakokunda ye semaine soit samedi oyo ou bien semaine prochaine. À bon attendeur, salut. Partagez l'émission, ok? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous pambole, que Dieu vous pambole. Voilà.